le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois encore sur votre télévision KEO Congo Esengo officiel plus télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs youtubeurs, partout où vous êtes, vous nous suivez. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui après avoir analysé avec vous l'actualité la semaine passée. Aujourd'hui encore, nous allons plutôt analyser l'actualité qui alimente. Nous allons plutôt analyser les sujets, voilà, les sujets qui alimentent l'actualité chez nous en République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique. Nous allons commencer par la République démocratique du Congo. Les dernières révélations d'Alain Foka, les journalistes de Radio France Internationale sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Des révélations qui fâchent, des révélations qui énervent, des révélations qui ont poussé des voix à s'élever pour réclamer qu'il y ait des enquêtes et que les personnes citées dans ces dossiers de malversation soient arrêtés. Comment a été négocié ou encore comment ont été négociés les différents contrats qui lient la République démocratique du Congo aux différents partenaires, aux différents pays par rapport à l'exploitation des minéraux de la RDC. Toutes ces questions, beaucoup de gens se la posent. Il y a aussi cette information en Afrique, les coups d'État d'il y a 3 jours en Guinée. Le président autrefois opposant Alpha Condé est tombé parce que les militaires ont décidé autrement. Finalement, le coup d'État fait parler encore de lui en Afrique. Depuis les années 50 jusqu'à ce jour, il y a eu 200 coups d'État en Afrique. Bandeko, allez-y comprendre pour l'année Afrique et sauté. Bandeko, République démocratique du Congo, les scandales géologiques. Batuno soto ba bele la kayango ba information onga nazali na ngona ndenge na yoka ba mpaka batu batanga pe kelasima mingi batanga ba réalité belé ya Congo ba yebisanga ete omoni Afrique oyo mokili mobimba etia misu na yango na RDC pona nini po ba minere ezali na RDC mboka moko te ezali na yango ba américain ba oki kozala ndenge bazawana mais tout simplement ba saleli Boanya ba développer mboka wana ndenge esengeli biso pe tokaki ko se développer kozala pe lokola ba américain soki tozala na bakonzi ya malamu. Mais qu'est-ce qui se passe? La République démocratique du Congo, pays très riche dont la population est parmi la plus pauvre sur la planète. Ponani contraste on est dû à quoi? Contraste on est dû à gestionnaire Yamboka. Ceux-là qui nous dirigent, les autorités qui nous dirigent. La République démocratique du Congo bandeko. Et c'est loko ya ko répéter normalement c'est loko to ki ko bete la kango sous ma solote, mais nous n'avons pas de choix. On n'a pas de choix que de revenir sur ça. En 1960, RDC et Zalaki au même pied d'égalité avec la Chine, la Corée, l'Afrique du Sud. Et beaucoup n'a pas payé belé. Ba pays monsieur soupé to le kakayango. 50 ans après, Chine et l'équipe biso na vitesse oyo to ki ko rattraper il se sauter. Mais biso au lieu de ça la taille 3 pas 5 pas en avant, la RDC tout ça là plusieurs milliers de pas en arrière. Tout ça qu'on vivait lokola dans l'époque de l'Antiquité bandeko. Congolais azali kola la bisika ya bomengo ezali, mais ye mokwazo kufa nzala. Congolais azali na mabele oyo obwaki mbuma na tongo 3 jours après mbuma wane bimisi mutu eboti. Congolais azola la nzala. Congolais azotambla na mutuka ya occasion, mais matière et outil na mboka na ye. Congolais po asa la téléphone ya cher et sengeli asa la miracle, mais matière ezouta na mabele na ye. Ndeko Alain Foka azana epe congolais te. Azali camerounais. Alain Foka, journaliste camerounais mais asalaka na RFI, Radio France Internationale. Auti mboka bapaya
alobi na kei ko sala banquette na ngai na République démocratique du Congo na makambo matali exploitation ya ba minéraux. Tango akomi awa nini tumonite nini toyokite. Na sima ya Alain Foka toye ko apprendre que ezali na ba zone minière mosusu oyo l'État congolais a contrôlé kango te. Gouvernement sama baye bakayango te. Ba minère ba zone minière wana ezali na maboko ya bapaya mingi ba chinois. Na sima ya ba investigation ya Alain Foka toye koyeba ke ezali na ba congolais bazali ko sala misala na ba zone minière oyo bapaya nde bazali ba patron. Ba congolais wana bafutaka ndenge esengeli te, ba congolais wana bazo beta bango fimbu lokola ba esclave. Na sima ya ba enquête wana toye ko sosola ke ba milliards de dollars eza ko échapper RDC kaka boye. Ezo kende na ba poche ya ba individu. Qu'est-ce qui se passe na mboka oyo? Nini ezali kolekana na mboka oyo? Jekamine, bande konga na obetele bino lisolo Jekamine. Les années 80 nga nazalaki na Lubumbashi. À l'époque Chaba na tango Mobutu. Et bandaki kozala boko koma ba 13h 14h 15h boko mona milinge tondi na Lubumbashi. Milinga ne bando soit na mungongo. Mais na chaque semaine, Jekamine bando pesa ba famille nyonso, bandaku nyonso, ba mapangu nyonso ya Lubumbashi, ba kaze ya miliki to bando bengango miliki ya leteri. To bando bengango miliki ya leteri. Pona nini ba bandako pesa? Pona ko étouffer ba milinga to bandaki komela. Soko tali mombonda Jekamine, milingezo fula mananenga mkete, milingezo mata. Milingezo mata. Wana bozo sentir que Jekamine azo sala musala nae. Ba cobalt epai, ba cuivre epai, ba zinc epai, ba fer epai, ba minéraux belé oyo Jekamine bando sala biso pe toye bakate. Jekamine oyo ba belge batika oyo biso toye na ba les années 70, 80, 90. Vers la fin tant Mobutu azo kende déjà Jekamine ekoma kikokufa. Jekamine onga na yebeli. Oye bandaki kopesa batu miliki. Jekamine oye ezalaki soki batu ekomi chaque les 15 na les 30. Bozomona na Lubumbashi, mais c'était une autre vie grâce à la Jekamine. Jekamine bandako futa ba jana ye tina boîte allumette. Tina boîte allumette bako bandana saka masangu saka fufu masangu ba makayabu, ba boîte ba sardine, ba pilchar, ba bidon ya huile, ba bidon ya mafuta mbila, ba sucre, ba miliki, tina tige allumette. Jekamine donné à ses agents. Les années 60, 70, 80, biso to botami na ba les années wana bandeko. Lelo Jekamine zoko kakosala musala na yango te. Mbala suka na zalaki na Lubumbashi natali Lubumbashi natali Jekamine na oki pasi na motema. Jekamine oyo simbaki économie ya République démocratique du Congo. Lelo Jekamine koma canard boiteux. Lelo Jekamine ba agent ba komi ko sala ba grève ya ba 6 mois, 8 mois, 10 mois. Jekamine azoko refuta ba agent na yete. Jekamine était kama lokola biscuit. Moni biscuit soki koi na se panzani. Ba mining komi ebele. Ba mining koma ebele. Bandeko. Na masolo Jekamine eza na ba contrat et signement pour 20 ans. Pour 23 ans. Pour 25 ans. Contrat et signement kaka pona 10 millions de dollars. Bandeko. Boteki zone minière. Zone minière. Non, qui cause par exemple, bateki commune à Kinshasa Mobimba, bateki liango, ba individu moko boy, moyena 10 millions de dollars, minéraux wana bakozwa yango pendant 25 ans. Ba contre signamé awa na Congo. Na République démocratique du Congo.
Masolo il y a 5 chantiers. Vous voyez bien, Masolo a 5 chantiers. Entre régime et Joseph Kabila Naba chinois, on nous a parlé de 12 milliards de dollars. Et koka ki ko futa ma je crois na 20 ans ou bien 30 ans. Ce qui n'a pas sanité bandeko. 12 milliards de dollars. Communauté internationale est télémélambong wana babunana kabasukati entre 8 milliards et 9 milliards. Pour exploiter nos richesses pendant 20 à 30 ans. C'est comme si République démocratique du Congo pour akokisa 12 milliards, il faut à ça la 30 ans. Et pourtant, ils ont ba individu, ba mibenga ba congolais, bazana mbongo koleka République démocratique du Congo. Un individu qui a beaucoup plus budget à RDC à l'élo, Moutouana azanango 3 fois, 4 fois. Regardez comment on a pillé ces pays. On a donné des richesses à des individus. Ces individus, ce sont des étrangers. Tokei na Sud Kivu. Tokei na Sud Kivu. Bachino bazako exploiter mabele. Bazako zoa minéré. Bazo zoa richesse congolaise. Batinda kango na Chine. Gouvernement aye bakate. Selon l'information nazana yango, même gouverneur aye bakate ke na Sud Kivu kuna ezana ba chinois bazako exploiter ba minéré. Est-ce que vous pouvez comprendre de l'eau que vous avez place sur la bande? Et ça, le yo tata, nanda kuna yo, makambo monsieur c'est ça les makana chambre moko boyo yo yebité, mais yo za mukolo ndako. Banani bazo sala na kati ya ba minéré wana, na kati ya ba zone minière wana, ba congolais bana misala ya ba chinois. Nyonso tout ça ko échapper na contrôle ya l'état. Nyonso. Gouverneur wana, en quoi est-ce qu'il est gouverneur? En quoi est-ce qu'il est gouverneur? Ba minéré. Depuis kaka scandale wana, depuis kaka ba révélation ya Alain Foka, ba vidéo est comme bimate. Vidéo ya liboso. Moïse Katumbi, gouverneur à l'époque, les années 2006. Na première législature il y a Joseph Kabila après l'élection 2006. Moïse Katumbi gouverneur a qui mené banquette. A côté ba chinois baza ko exploiter ba congolais. Makolongulu. Mbongo bafuta bango combien? $100. Moïse Katumbi azo kama. Ah. Bino bozo exploiter ba congolais un. Na teni oyo. Alati jin alati na lipapa na zone minière. Moïse Katumbi abisi bango lo bina kei tango na ozongo na pokwa. Na ngi komona bango na teni oyo. Te bufutaka bango combien? Bakomi kolia monoko lobi mutu ya suka na bango nyonso tu faut afuta ma $300. Ba vidéo bandi ko bima. Ancien ministre ya Lubu ya province ya ex-Katanga à l'époque. Nakotanga komona eta zaka ministre provincial ya mine. Bakei ko sala surprise na hangar moko bakuti ba chinois baza ko exploiter kuna. Chinois wana za na passeport congolais. Chinois aza na passeport congolais. Ba pesa ye mabele wana depuis 2006. Depuis 2006 exploitaka mabele wana. Et mikanda pe par rapport ya ndenge ba pesela kaye et si expira. Allez-y comprendre que Moutouana a eu bénéfice à combien? Bandeko. Les richesses congolaises. Ba Congolais baza ko bénéficier na ngote. Ba Congolais oyo baza ko sala na ba zone minière, bazo sala ba nini exploitation artisanale. Exploitation artisanale. Tokei na Nord Kivu.
toza komona ka ba image ndenge zo ila kabiso ba avion ekitakezui ba saka ba coltan et matie ke gouvernement central d'abord gouvernement central musika gouvernement provincial ba yebakate bon bango balobi ke ba yebakate est-ce que zali ba je izo beta ma place wana te des minéraux botala Congo ndenge zali les scandales géologiques République démocratique du Congo bandeko banquette nga na sali ceinture ya cobalt ya cuivre kaka ndenge euti na Zambie eleki Katanga eyeti na kati ya mbujima ye wo soto lobi ceinture eza ceinture ya loketo te mabele wana oyo etondi ba cuivre na ba cobalt bazo benga ngo ceinture coltan kutu n'en parlons même pas. Coltan n'en parlons même pas. Coltan, selon ba étude, Moussou Sezolo Baké, Coltan ezali presque na République démocratique du Congo nyonso. Eza na mabele mon côté ezangi coltan, c'est-à-dire soke na Congo central okuta coltan. Soke na Maniema okuta coltan. Soke na oye na Grand Bandundu okuta coltan. Soke na nini na Équateur okuta coltan. Selon certaines études, mais tala Congo. Botala Congo. Soki boke na Bandundu bokuta diamant. Bokuta ba calcaire, bokuta ba coltan, mais tala Bandundu. C'est parmi les provinces, les grands Bandundu, il y a ba Kwangote. Nazo tanga ngona ba na nini na cartographie akala. Botala l'ex Bandundu. C'est parmi les provinces les plus reculées à RDC. Zoa l'espace Kassai. C'est parmi les provinces les plus reculées de la RDC. Zoa l'Équateur. L'Équateur. Na zamba na yango nyonso antu ya forêt équatoriale. Na ba minéraux ali na sol, na sous-sol, na fleuve. Bazanga courant, bazanga pe mai ya robinet ya régie des eaux. C'est parmi les provinces les plus reculées, les moins développées. Ils ont volonté politique. Les contrats qui sont signés, ils ont signé à l'Olengenini. Ngana yebaka tangu président de la République, Joseph Kabila, a un projet à 5 chantiers avec les Chinois. Quand les Chinois ont signé ces contrats avec la RDC, 12 milliards de dollars, et ça l'a tolé communauté internationale de Boya, Amenini. Nakotanga ba komba ba pays te mais ba institution ya Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, ba boya yango balobi jamais 12 milliards wana tobo yango. Mais la RDC elle est restée là où on l'a trouvé par les Chinois. RDC profita na nini na 12 milliards wana. Ba contrat wana signamé na niveau ya na bamboka nyonso wana tu ba contrat mosusu signama na gouvernement congolais te signama na ba privé. Okotuna ministre ya époque wana ko yebisa bike nga na ebité. Okotuna ministre ya époque na yebisa ayebiso bike nga na ebité. Na vidéo moko nga na zana yango bandeko. Ba boy ba enquêteur ba kende ko sala enquête. Ba enquêteur wana ba bundi ba lobi OK ba ko sala enquête mais ba okota na caméra te. Lokola mundela zaka kamayele asali li ba lunette ya caméra asali li ba stylo ya caméra bakoti tango bakoti na concession wana bakuti ba garde républicaine bazo sala sécurité. Nous sommes en 2006 hein tozo lever ba équivoque mosusu. Nous sommes en 2006 bana mura bazo sala sécurité ya mabele wana chinois moko boenda za ko exploiter yango pas le gouvernement chinois, des individus. Bah, homme d'affaires chinois va comprendre que na Congo, tu peux devenir milliardaire kaka boye na coup de baguette magique. Bah, chinois baza ko expliquer, bah éviter que bazo filmer bango. Bazo expliquer ba lobby oyo boye, ainsi de suite patati patata. Bandeko. Qu'est-ce que les Congolais a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que les Congolais a fait pour mériter ça? Ceux qui balingi basombe la biso avion na Congo, c'est la kaka occasion. Ceux balingi basombe la biso train,
motu ya train basombaka ba mitu ya train ya occasion batiango peinture pe batiango na loboko neti ozotia peinture na mur ata na mur batiaka yango na brosse soki ekomi makambo oyo bakosomba ba bateau de pêche ezalaka masolo mais tozomona les richesses congolaises ne profitent pas aux Congolais. Ils ont profité na ba individu. Ils ont profité na ba étranger. Vous connaissez les Juifs qui s'est fait des milliards ici en RDC. Boyebi Juif wana asala ba milliards awa na RDC. Bandeko bino bato bozolanda biso na République démocratique du Congo mobimba. Pe na mikili nyonso tu. Boyebi ke ba entreprise minière o nyonso tu ba exploita. Na ba signature basalaka wana ezalaka na ba compensation esalemaka. Tango bozui mabele wana, tango boye bosali étude ya milieu, étude ya sol. Bakei ba ebisi gouvernement ba lobi ke après avoir fait les études, to monike na mabele wana, tozali na ba richesse, tokoki ko évaluer yango par exemple na 50 milliards de dollars. Tokei tozo ya ko banda ko exploiter yango, to ko exploiter yango par exemple dans 10 ans. Équivalent de 5 milliards par an. Alors, après avoir que ça la bongo, ezalaka na babiloko mosusu basala kango pona population voisine. Population beaucoup na mabele wana. Bon, ndenge bozozo wana, bokotongela bango ba hôpitaux sophistiqués, centre T. Hôpital lokola ya Dikembe. Hôpital lokola ya Mutombo Dikembe. Bokotongela bango ba école lokola ba Saint Raphaël. Lokola ba Athénée de la Gombe, construire ba supermarché. Nous sommes tous en akatsa ba contrat. Boko moderniser quoi wana. Normalement RDC toke kozala boete. Na zonge un exemple à Jekamine. Soki na Lubumbashi ezana kamoko na ebite soki kombo échangea to bando bengango kama komeno. Soko koti na kan c'était le camp de la Jekamine. Soko koti na kan wana. Non, c'était une partie de l'Europe. C'était une partie de l'Europe. Mituke le kakuni zakaka ya ba cadre ya Jekamine, ba mituka ba komakaka GCM, la générale des carrières et des mines, Jekamine. Ba mapango surtout calme. Encore que na Tangwana déjà à Lubumbashi il n'y avait pas de clôture. Ba ndako ezaki clôturé par des fleurs. Kama komeno. Sauf qu'il y a un cercle Makutano, il y a Jekamine. Tu sens que c'est une autre vie ici. Belge a compris que mabele à Congo ezali na bomengo ebele, il ne faudrait pas que na sima exploitation batuba kufa. Yango na Jekamine banda ko pesa batu miliki. Biso tokoli na ba miliki ya ofele. Il y a poussière te. Il y a maï. Nauti kotangela bino kombo wana miliki ya leterie zaki na bouteille boye e bando na bakaze ndenge ba masange yaka na kazier 12 bouteilles ya minene boye miliki plein leterie bazobisa yo mela ba milinga Jekamine wana e bebisaka ba estomac e bebisaka ba foie bon melaka Jekamine nous donnait des casiers chaque fin de semaine. Mais l'exploitation des minéraux Namboka oezo salema na ndenge ya désordre. Na ndenge ya désordre makasi. Na ndenge ya désordre. Na ndenge ya désordre makasi, je vous dis. Les loyaux, Jekamine ezo existé. C'est pour cela que nous avons encouragé ba enquête ya IGF. Enquête wana e bandalobi lobi ate parce que deux fois na monaka pour protéger ba tout moko boy ba limita ka l'état et l'espace. Ba enquête ya IGF et sengeli e banda à partir de 2004 2003 kutu 2003 pona ngai 2003 tilelo ezana batu ba signa ba contrat depuis 2006 pour 25 ans. Donc, il y a à côté qui exploiter minéraux na biso na 2031. Tant que monsieur Sunga na uzala sous-souté 2031. Mais regardez déjà, nous sommes en 2021. Dans 10 ans,
Qu'est-ce qui a changé dans notre pays? N'a niveau surtout, qu'est-ce qui a changé? 5 chantiers. En tout cas, 5 chantiers dans mon éloque salité. Révolution de la modernité dans mon éloque salamité. On nous a amené ici des avions qu'on a donné des noms de personnalités. Kimpa Vita, Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Ce sont des avions d'occasion. Kaka Nenge Yaka et Yaka Misatu, le lendemain, Moko est décollaté. Mais ce sont des milliards. Le gouvernement congolais a signé des contrats qui coûtent des milliards aux richesses congolaises. Mais les Congolais ont bénéficié. Les Congolais ont bénéficié. Les loyaux, la zone minière, n'y surtout, ils ont presque hypothéqué. Presque hypothéqué. Hypothéqué lingi kolobanini eza lokola basimbisi yango batu ya nyongo basimbisi batu baya salela mukolo bakosilisa bazongisa libiso yango. Toutes les richesses de la RDC sont presque hypothéquées vers de tierces personnes, vers de tiers pays mokoboye, de tiers pays. Ceux qui ont gouvernement et chinité, ce sont des individus, des privés. On a hypothéqué les richesses. Albert Yuma, Albert Yuma, président Yafek, qu'est-ce qu'il a dit devant la commission où il a convoqué qui est? Alors, il y a un avion, avion porteur, bien sûr, petit porteur. Il faut l'autorisation. Un espace congolais, Oyo Batoubaye, pour la banquette, ils reçoivent comment? Un ordre qui vient d'en bas parce que Bango Bazali qui est le colonne avion, vous ne pouvez pas atterrir, il nous faut l'autorisation. Et cette autorisation doit venir d'où? Albert Yuma. Bandeko. Naepsa Kibino Tozo Lukae. Tozo Lukae, président ya intersyndical ya Onatra. Akoya ko bete la biso lisolo ndenge nini ba port ndenge nini port ya Matadi ekufa mais ba port privé botama. Et ça quoi? Port ya Matadi e bandai ko kotisa par mois 12 à 15 millions de dollars. Les lots bakomi ko bunda na po bakoma na 2 millions de dollars. Botala ba biloko ezoleka na Congo. Et loko ebanda ko kotisa 15 millions de dollars par mois. Les loko ba kokisa 2 millions et komi bitumba. Ba millions misusu eke na ba port privé. La même chose avec la Gécamine. La Gécamine qui était le poumon économique de la République démocratique du Congo à l'époque du Zaïre, les lots Gécamine a comme une difficulté, ya ko futa batu. Gécamine est comme un canard boiteux. La Miba n'en parlons même pas. Miba est Koufa. Toyoka Awa, 250 millions pour relever la Miba. 200 millions pour relever la Miba. 100 millions pour relever la Miba. Mibezo au télématé. On a pris des carrés miniers qu'on a donné à des privés. Un gouverneur qui est passé par là a confisqué Nyonso. Les pays, la RDC. Banani bazo kambayo. Est-ce que baza ba congolais ou bien bazali ba paya? Parce que je ne peux pas comprendre moi na mboka a détruire mboka na elo lengwana. Boye bisangai, quelle est cette société minière où les lois ont respiré dans le Congo? Exacté. 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 Les loyaux, ok, na Miba. Miba a produire diamant ya 2 millions par mois, mais individu moko a produire diamant plus de 10 millions. Pona nini akanga ba zone minière nyon surtout, akangi ba côté nyon surtout diamant zobima en grande quantité. A privé na Miba. A privé na Miba. Conséquence.
Gouvernement congolais balobi bazo sala banquette na ba zone minière nyon surtout batala qu'est-ce qui se passe dans toutes ces zones. Je les soutiens. Mais ils ont la banquette pour nous sepelisa matoya ba congolais. Après à la fin on s'énerve. Il faut mener des enquêtes. Il faut voir comment est-ce qu'on a signé ces contrats. Qui a signé les contrats? Il a signé en tant qu'individu ou bien c'est le gouvernement qui l'a délégué. Il faut que l'année la bâtiment soit na tout. Il y a des contrats au balobara lopoto, les contrats léonais. Les contrats léonais, les contrats suspects, mal négociés par des individus. Contrat signé pour 10 milliards de dollars en l'espace de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je peux aller jusque là. Mais individu, il y a 4 milliards. Il y a moko. Le gouvernement se retrouve avec 1 milliard 500. Mais ce sont des kaboli. Il faut poursuivre. Moi, ça me surprend. Ça me surprend tant que IGE va se salam salam nae ba tumsusu bazolo ba ke ezali chasse aux sorcières. Non, eza chasse aux sorcières te bandeko. Comment voulez-vous que mbongo ya mboka bazali ko dilipade ko bazoni bazako dilipide yango. Bazako dilapide yango, excusez-moi. Voilà les termes. Mbongo ya mboka richesse ya mbongo bazo dilipade dilapide yango. Ah, français yango bazako baby sambongo wana le nini mbongo ya République démocratique du Congo na lelingo wana dilapide linga ya bandeko mbongo ya République démocratique du Congo, mbongo ya République démocratique du Congo, des individus qui signent des contrats mais eux ils ont bénéficié na ba congolais te. J'encourage les enquêtes. Banquette wana, il faut aboutir. Mais na souka ya aboutissement wana, esengeli et profiter na ba congolais. Esengeli et profiter na gouvernement congolais. C'est-à-dire, place mbongo et kota ki batu ba détourner. Esengeli ba futa yango. Moi je dis toujours ceci. Il ne suffit pas que d'arrêter batu oyo bazali ko détourner ba mbongo pour que ba vandi sa bango na prison. Après makambo esilité. Bokangiye asambi bozui mbongo areki non azongi selibiso na mbongo gouvernement zongisi et récupérer mbongo wana pour l'intérêt général mutu wana sikoyo a purgé 30 ans de prison na 30 ans. 30 ans. Il faut faire comme en Chine. En Chine, on t'attrape la main dans les sacs, on te tue. On t'attrape à la base d'un détournement quelconque, on te tue. Alain Foucault a révélé des choses. Alain Foucault a révélé des choses. Albert Youm a révélé des choses. Des vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux nous montrent comment est-ce que la richesse ya Congo ezali koyibama au vu et au su de tout le monde, surtout des autorités. Nalanda ezalaka na nini Jeune Afrique moko Jeune Afrique wana eli mwana terrain. Mengana lukaka ngoti lelo, je suis sûr et certain que il y a 2-3 personnes bazana ngona bandako. Bandeko soki bozolanda émission na bino. Ceux qui bozana review na botini langa ngwata et osalanga bien. Na kolakisa bino comment est-ce que les gens ont détruit les pays. Dans cette revue Jeune Afrique avec comme rédacteur en chef François Soudan. Rédacteur en chef de Jeune Afrique, François Soudan. On a démontré comment les richesses, les minéraux de la RDC quittent l'ex-Katanga pour la Zambie, l'Afrique du Sud et partout dans le monde. Et Bandobi Manakombo, il y a gouverneur Moko. On a appelé les gouverneurs les seigneurs du Katanga. Selon Revue Wana, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la revue. Selon Revue Wana, Babilogue bandako bimana kombo ya gouverneur wana na frontière et bandaki kofuta te. Ndenge futa kabadouane, ça ne payait pas. Les gouverneurs contrôlaient toutes les richesses de la RD, de l'ex-Katanga. Les seigneurs du Katanga.
les seigneurs du Katanga. On a tué la RDC. On a tué le Congo. Bazui richesse, bazui bomengo. Ole bala kisaba na Congo, lo lenge nini bakoki ko exploiter bomengo na bango. Pour que na Congo ba compter pe ba milliardaire. Ba milliardaire ya voie normal. Et là ba milliardaire ya moyibité et ba koti na politique pour que ba bima ba milliardaire. Ole bala kisa Congolais lo lenge nini akoki ko exploiter matière première na ye et ko banda na nini na production ti na produit fini. Non. Balalisi Congolais nzala. Bakomisi Congolais esclave na kati ya mboka na ye. Bakomisi Congolais mutu nzala na kati ya mboka na ye. Alors que mabele tondi bomengo ya lolenge nyonso tu. Bamaye tondi bomengo na lolenge nyonso tu. Soki boke na ngambo kuna ya Lac Albert. Kaka ba Ugandais nde ba peshaka. Ba Congolais soki ba meki ko kende ko pêcher bakange bango. Bakangi bango. Alors que là ko wana tozo kabola ba frontière. C'est-à-dire bino bozun ndambo biso pe tozun ndambo mutorban samoninga azate. Ce n'est pas ça le cas. Namai bazo beta biso, namabele bazo beta biso. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Comment les Chinois exploitent les Congolais? Main d'œuvre congolaise, passe n'a pas si. Les Congolais c'est toujours la personne la mal payée. Mais namabele na yeye moko. Namabele na ye moko. Namabele na ye moko. Ba chinois, ba juif, bandeko, je regrette tant na moni makambo oyo ya Alain Foka. J'ai perdu un documentaire que j'avais sur Glencore. Glencore, cette société suisse qui est dans les minéraux. Glencore, bazako exploiter mabele. Bazako traiter mabele. Ba maywana eke ko sopana na rivière. Et sopani na rivière. Batu ba ke ko mela maywana, batu ba kufi, batu ba beli. Mais ni le gouvernement, ni je ne sais pas qui, mutu mon côté a koki ko plaider pour les Congolais. Glencore reste au-dessus de la loi. Azako dominer, personne du gouvernement n'a plaidé. Botonga ba école, baboyi. Botonga ba hôpitaux, baboyi. Ba centre nini moderne, baboyi. Mais bango bazozwa ba millions de dollars na mitu ya ba Congolais. Je ne sais pas, c'est Dan Gertler. Dossier na yekenda ba blokaka ba compte na yetina États-Unis. Mais les États-Unis souka batiki ba fongoli ba compte na ye. Dan Gertler. Dans ces documentaires de Glencore. Ah, Bandeko, vous allez voir combien les richesses congolaises sont exploitées et combien les Congolais meurent. Les Colo ya ba richesse na bango. Maï est commis na pollution. C'est-à-dire impropre à la santé. Batu babeli, batu bakufi, batu bazu ba malformation. Baboy ko futa, baboy ko indemniser batuana. Tout simplement pourquoi? Parce que les Congolais n'est pas protégé par son gouvernement. Les Congolais n'est pas protégé par son pays. Et tout le monde se permet de quitter n'importe où pour venir ici et faire n'importe quoi. Yangwana bokomona indien ayaki lundi avant akoma dimanche asa komi balamoko millionnaire akomi pe na ba Congolais na simanaye azala ko gifler bango. C'est tout simplement parce que les Congolais n'est pas protégé. Les Congolais n'est pas protégé. Tozongela dossier o ya ba minéraux.